Malade a kufi na noli. Awa kubika. Nga funa luka. Nga siko na lia en tout cas ine de na ngate mais mon mamusu ezaka suki yiki komi. Il faut na luka. Soki mutu azali na mutu. Ya lewa ndeko na nga na ebisho noli ça va être chaud. Bagolois. Bino na monu nire bo raisonner sur malamu te. Pe na rappeler non na bino non bagolois. Boyaki awa kolobaki bo beta stade des martyrs. Est-ce que la famille n'a pas de famille qui est Guy Azobela? Mais tout le monde est au courant. Mais ça n'a pas mis sous bazoba que nous Guy Azobela te. Te bino boche réseau na réseaux sociaux pour pas pesa la bino bambongo ngabino pour pas pesa bango bambongo. No ligi ya kufi nani soit tikala zo kufa kala mingi. Parce que makambo nani soit tikala zo kufa kala mingi za nani. À qui les prochains tours no lini to aller. On a besoin d'un projet sur la liste ba chesko na liste. Ya moninga na yo sukola maboko ngana ke na tiki bino na famille. Na tiki na sa matanga te. Amfumu lengi lengi betu tu yanga leri keri ka community selamba batuge ni fumu ino keri guje papa uki sadisa bana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi ima théâtre mwana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Makanda boyigoyina, ungeri ki makanda boyigoyina. Yafisa lengi lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Chadombala. Chers internautes, de partout où vous êtes, de partout où Bozui Libaku Yakolan Labiso, aujourd'hui na Metro Makengo, to Pesibinombo Temakasi. Alors, ton ba chemin ebeli wa salate. Aujourd'hui, to meka kosola pona dossier oyo ya ndeko na biso artiste digital. Wa tikotika biso. Toye par rapport à l'intervention, il y a Orligola, ou Azali Kanfranae. Toye par rapport à audio, ou Utiko Bima. Na lelo na kati ba réseaux sociaux. Alors, avant tout faire la chapitre wana, na koya koloba na ba Gaulois boye. Hérité Jamba réalisateur na biso pardon, illustré non nous message o ba Gaulois. Ba Gaulois bino bo sala message pour na koloba ke ba signaler émission au Orly a sali. Boza la majorité ba signaler émission na po émission sur YouTube ba bloqué yango. Ba Gaulois ndi mituna bino pene ça sous bienté. Ba Gaulois bo sali message oyo réalisateur na biso Héritier Jamba à l'axi a illustré les bisoa. Pour na koloba ke Ferregola après près 25 ans de carrière. Na 25 ans de carrière, on a Boma Moutoute. Na 25 ans de carrière, on a Batikala Koleksa Mouta famille. Et Kakapona Stade des Martyrs, on a Koleksa soit des Mouta famille. Bon, Koleksa Moutoute, Mouta Okufate. Boyaki Awa Kolobake, Fali Popa. Abete qui concert à sacrifice. Ba Marc House, va le ba Michel Balobaki, ba Kufaki, tout le monde a dit Baloba n'importe quoi. Alors, Balobi, Libanga, les unes d'eke. Chakuko sekate. Lelo oyo Orligola. Frère biologique. Il y a autorité morale la bino ba Gaulois. Bo kindenga auto ko sala ba déclaration. Bande onanga yi obo talanga partout dans le monde entier obo landa biso. Le 24 concert wana mutameka okende yangote. Même quand na envie, na décision, il y a un concert qui non sousté. En écoutant ma propos à Orligola, en écoutant les audios des digital, en tout cas, pas sinamotema.
En tout cas, avant de conclure, avant de baxer ma commentaire, Héritier Djamba, s'il te plaît. J'ai absolument maloba oyo, orligo la uti koloba. L'émission ça n'est pas conforme à biso. Bon, quand n'est moi mobala zo lela, lekinaye. Orligo la s'est décidé à se retirer de la famille. Héritier Djamba, j'ai la biso. Play. Voilà, merci, nous sommes de retour. Bande Ronangaï. Le 24 Moutaokende concert wana azate. Le 24 Moutaokende concert wana azate. Babingi Pichona te. Est-ce que Gigo la tia koufi boy? Akuta la moto. akuta na frenete. Akuta nite. Akuta pe na ba musicien fere. Akuta na misete, akuta na mise moko. No ligi akufi non so atikala zo kufa kala mingi te. Parce que makambo non so atikala zo kufa kala mingi za nani. À qui les prochains tours nous les nettoyer? On a vu sur le projet sur la liste bâtie ce qu'on a dans la liste. Il y a mon ingénieur au sur la mamboko, on a qui na tiki bino la famille. Par rapport à ma propos ya Orligo là, bande konangaye. Oyo ya mobana vandi penako na raisonner ko digital akufi na église ya ACK. Digital azanga ki voir même place à kovanda. Bon, ce qu'on va dire, c'est que il y a 24 chambres. Ndako botonga, et ça 24 chambres, botonga, botelem ça ndako étage mi balai double talana. 12 chambres, 12 chambres. Vraiment. Frère biologique na yo, atok bazara ki mtema mabe yango. Frère biologique na yo. Mwana mama na yo. Mutsopo moko. Batebele bagi surpris ya koyoka ba propos Orligo la qui dit digital azalaka frère biologique maman moko na artiste autorité morale ba gaulois pour devenir so tanga ba kombo bato ate aza frère propre ba mi ba misaki le ko cousin moko boye mwana ya mama le kina mwana mama kulutu. Mais aujourd'hui vérité uti ko bima ce ko banda ko ba 12 ndako 24 chambres ona obugangelaka so porte moko de son moko son petit frère na yo nde osala nini Orligo la lobion très bien matanga aujourd'hui nous na cabine à Saint-Terre na cabine à Saint-Terre matanga za kuna ba louer cabine à Saint-Terre ba que ça ba mission na so vandi kuna journaliste so vandi kuna ba tekela ba secret na masanga 5000 francs to quoi $3 ba louer so cabine à Saint-Terre. À part cabine à Saint-Terre, ba osomba cercle à cher. Mais pendant que digital azalaki malade, abande ko senga na oki ba audio digital à leli. Digital bien très bien que abengi moi c'est moi métis, ya métio la ndete lo barana lingala. Moi c'est métio la bisi que no gi na otindelo mbongo te na yebi ko kozana na posa mbongo mais non mais monde ga na hôpital pour kana yo senga ba sambelela yo musicien na biso autorité morale ya ba gaulois to lo ba za na mbongo ebele beaucoup misara za na mbongo ebele donc mbongo na ye pendant que ndeko na frère na propre azo souffrir mbongo wana ko salsa ndeko na été et aujourd'hui bato ba bande ko sala ba soupçon ya liwa digital kende kona ebiango aujourd'hui bato bele ba uti ko confirmer ngo à travers ba propos Orligo là ba confirmer yango Gigo la lobby très bien na ba audio na ye akena ba église abima ba ebisi ke muto alinga sale boye eza ya na ye parce que ya na yazo linga koma na succès akoma na égalité lo wa fali fali ozobomisa bato bino tongo ya koleka na ba télévision ba marque house ba bino nyoso ba gouverner gaulois ba ilunga ba ocha ba makele na ba télévision na ba internet to ba bisa bino ki fali l'équipe bino boboya yango boboya ka kondima yango mais muto solo makam o eza l'équipe propre ya patron na bino. L'équipe propre ya patron na bino lobion très bien que alinga pe sanga sacrifice le ba ici na temple pona akoma na succès loko la fali mais to ba sa bloque fala l'équipe bino
bobo ya rango tant biso bata presse to ya koloba ke Fally aujourd'hui aza numéro 1 bokangela biso bakanda Héritier Jamba to kono audio ya Gigola oyo ki aboma yo metanga kotio na temple bayebise babe aza grand ngolo petit na wana so bare yo na Fally bokoma boye yanga chango sko na boule ezaki na wana boule na ete ezaki na boule kake adiminenga mais ce que comme na boule ya sacrifice na ndeni na temple bafongoli babiso pesi biso ye yo na Fally ko tellement ye azolanda Fally baviole bafenge baba mitema mabe baba mama na mitema mabe alaki so penake no petit na beta ndule liboso na yo na nini yango yo kozwa oye penda eko sisa ye carrière yaya via za motema mabe ve souci na ye yo yaki awa oyebi makambo na biso ke bazolinga balekisa ye lokola babiki na temple bayebisaki grand frère na ye ke Gigola musuni eza na valeur, c'est regrettable, c'est déplorable kokoma na tina niveau ya kokangela frère na biologique motema yango le 24 wana muto okende concert wana azate na baye même koyoka wa musique même surtout bino makamona no bapa bandeko na biso basi bandeko na biso basi surtout bwana poto boboyaka bamibali na bino mpona kolandaka bamusicien boyoki bavampire Gigola lui très bien chaque année chaque album esengaka fo opesa sacrifice lokola boyaki na ye kopesa sacrifice abi soki ata grand frère na ngai afungwamaka kabela yanga grand frère na nga kabela nga ata néfice ka $20,000 o te akiti susu grand frère na ye le padre autorité morale ya bagaulois akabela Gigola ata $5,000 te yango soko mbongo yango bino bosalaka na yebi te ezalaka mpona kokabelaka kaka bamomi mbongo yango bosalaka yango nini Gigola bavoka le rata jamais na kati ya badisque nyonso ya jet set mais alobi atreme ke ya na ye le padre atikala kokabela ata $20,000 te ata $5,000 te kaka kosenga kopesa bana kaka kosenga kopesa basacrifice na bastudio 3h du matin aosenge sacrifice nzambe na ngai Gigola molimo no pema na kimia musuni nyonso ezalaka ya kolia te toloba boyo tangi koma mutu balobi eza na mokolo oyo okende kolia mutu baliaka te musuni na ye kokangama na kingo baverité yango ebimi Gi repose en paix biso mutu oloba te Gi ye moko asite kombo ya mutu asali baaventure Gigola esalinga kaka pasi po malgré bahôpital otangi otamboli okende babima 16e rélimité okende babima ya sayo okende epa paster mukuna Gigola okende église ya babaluba ya bongolo ya bababa Gi eloko bomi yo mpe ndeko na nga air moko eza molimo ya instabilité parce que ozalaki na souci ya frère na okaka ndenge Orly alobaki Gi oza mutu olingaka bato obandeki kondima te ke makambo ayebi soki yano mutu asala obongo obandeki kondima te mais Gi mpe eloko bomisi yo ndeko na ngai parce que obandeki koluka lobiko soki obiki ozongela mizika mokili oya koprouve ya na oke no aza na eloko ya koloba te eloko mpe ya kosala te likolo ya bomoi na yo mais moi je pense que Gigola soki aujourd'hui osalaki vena nzambe alola Jésus Christ de Nazareth okufaki mpona biso okufela osopai makila na yo mpona biso mpona masumu na biso bikisa ngai nasali veke na ozonga so mizika ya mokili te na koyembela yo ndenge bafrère Patrice bayembelaka yo moi je pense que Gigola nzambe alingaka batela yo alingaki mpe adelivre yo mais lokola Bokano Nzambe kokisami Gigola aujourd'hui accueilli le 24 jour à concert on a mutu akende te mot d'ordre mutu akende concert on a photo la savon pena que non boza mitema mabe mwana bato sala inini a servir bino tina niveau ko ba peti yo iba secret na biso ngo mokende tina niveau ko ba leki na propre bongo
au salaire mabe c'est là propre ya Guy ba audio na ye le 24 mto kende concerté makamunyo so bino bosala toujours comment fallait za na kati pourquoi donc même ça bino que fallait comme référence amlo bondi makate Guy digital alors bien très bien alinga sacrifier nga pas comme nemo na fali pour makamuna ezo simbate donc bata meya to yo ko ba ki disque faire simba souté faire abeta sous concerté bilan ya année 2022 mobimba j'ai fait le voyage wapi boké 3 fois Guinée équatoriale invitation à président boké beta na mariage boké Côte d'Ivoire 2 fois les seuls concerts bobeti ya producteur 2 fois Côte d'Ivoire na Zimbabwe moko 3 fois année mobimba boye bobeti concert na Rotana na novembre après prison na bino si le lot que 6e mois yango so 5 mois après concert à la souti marmeza okangama gia utolo bango na audio wana abinzambe tant monega ke yana nga komo bundisa ngai akangama kamona parce que na sele na servir na motema na mobimba na pesi ya trop na mouvement wana alinga ka sala nga bopo akoka na fali fali ya batu yango fali opena na ebite fali okobomisa batu fali lelo digital akei tous observer album on faut bima et bima concert on fait beta et beta tous observer mais boye bake ndeko na bino ake na motema oyo saigner tam ça ke kanga sou banzele comme sou plus dire encore en tout cas liwa gesali passe na motema ndeko umeli ndeko leli mombala eti moko mombala bima akombo misaba sekele ya boye et tjamba tchela biso so audio to ka suite fait nango bo tozonga to clôturer c'est parti. Voilà, merci. Nous sommes de retour après avoir koka audio tout ko balancer les bino na audio boki na ba image en libre landi en tout cas non ça la intervention oyo naza vraiment choqué parce que artiste et musicien na biso boza ba vampire bande on a biso basi boza na poto bino ndembo boyera mibali pona ba artiste et musicien ona bozo ka bato bolandaka mona ba onye ba extra or que ba vampire ya ngai na ndako na ngana so tumba ba flash nyonso eza na ba musique mokili tout na tumba parce que musicien nyonso c'est la gloire ya enfer donc biso ka banzembo na bango on dit tous à peu contaminé tous à peu contaminé na buzoba na bango na kibondoki na bango. Comment ça fait-il Guy Digi akufi na Kinshasa ata mutuka o azala ngote ata mutuka o azaki na ngote azaki na ngosusuté parce que alors tout le monde très bien ateka to mala de bande ateka toutes les voitures na et na lobaki on émission mais où tu ko leka dernière fois ngana mona Guy na répétition 1 2 3 parce que si c'est pas sûr Guy azwaka ezaki na répétition 1 2 3 dernière fois ngana mona Guy akita na taxi express ya jaune na 1 2 3 bande kona ngai so yana ana mbongo baye bango et pas baleki na ye et pas banana qui yana biso na mbongo yana biso c'est un patron ne fiske attaque à $3,000 $4,000 pour pesa giata mwana ngote parce que aujourd'hui so gars negi ya komeka kotambola makolo on est la famille te mena ko kitati on est la famille aujourd'hui ba ipupa nyonso bana poto ba ipupa nyonso ba vivre vie normal bino bozuleki na bino na moment na bino bota bino 5 to tcha kutu famille élargie tene papa bota ebana beba bota bino 5 ba tout bana poto digital atika na kin bo travailler ensemble mais quand même ndeko faza la bien ok c'est ça les 13 qui na poto te mais digital peut pendant 13 tous les 13 ans la vendre la Kinshasa qui na poto te mais yana qui na poto pamba mérité wata wa mbatu mapoto okozo frère na auto tinda na mikili ya poto ke salata vacances avant 2 mois. Quel qui moté mama beba missia congolais ebele boli misanga ebele na inibino
à travers Marambo et Salamio, à travers Marambo et Salamio, la yini. Et bah, Gaulois, oh, ils besoin continuer Koloba. Dans les réseaux sociaux, oh, ils ont besoin, objectif, nous avons les 24. Oh, vous continuez Koloba, qui soit des montage. Tant maman dit bandaki. Bon, nous, on va péter, oh, t'es un montage. Ils ont y été, ils ont photo na été. Tout le monde a vu vidéo pas mukuna, bukanga ya munoko. Et le ba audio bimi, dia misi ba audio, et komi, oh, ils ont un montage. Congolais, tout ça, ba zoba, biso ba Congolais. Ata to mona ke o eza bo soto meto ndubaka ke no o eza bo soto eza masolo eza propriété tout ça bazoba ba Congolais to fongola mitema na biso les 24 mto omeka okende concert à zate parce que ton la souci ya ndeko na biso digital mto okende omeka okende concert à zate na vi tino bo fongola mato ibo kanga les 24 mto okende concert à zate fallait pour pesi bato vertige. Oh, concert na biso, maboko pembe, bino oboma batu, na concert na bino 11 personnes, bakufi, na concert, sur le moment où il fallait boma soi-disant batu pour na concert ça démarre, c'est pour ça qu'il va préviter. Mais aujourd'hui, hein, frère biologique, hein, à l'église de la télévision, lobby, hein, bino il fallait boma papa na maman. Déjà au mon frère biologique qui a fallu, tout sœur biologique né abimi, aloba, maman bolobakana. Mais aujourd'hui, on ne va confondre bino. Ndeko na bino moko, ya makila. Alors sukoli maboko alongwe na famille ndeko na blomo makila ava kufa ate molimo no pe mana kimia digital atika iba audio na déjà nyoso parce que kena kanda ayebisi mwasi na ye soko kutani na patron na ngai na nzela kotala ya ta na misu te kotala ya ta na misu dogi pe na kena kana na yebisi ya patron na ye ba audio zali on lui la bagarre ya ko exploser sous soi et ba Gaulois tout c'est la même chose que la télévision bo finga sko orligola bo laksa biso le contrat que bino boza na fraternité tout no makila koleka orli et pas Guy ba veugle na baye bino mabe ba Gaulois na baye ba musique à Congo. Musique nyonso ya Congo, musique nyonso profonde na ndako nanga ekobeta lisusu te pour ba pratique ba genre ba boy. Ça fait mal. Au perdre un jeune comme Gigola wa mai na makila ba ne ba tikali ba veuve na buzo ba boy na ba rankin les angatina. Nyonso to fallait belisi beaucoup wa supporter succès a fali pour pater. Ata obenga fali ndoki mais ki bondoka fali balo likamba ba kuto nango te baka ngo pe nango te mais ya bino yango ebimiti bolinga bo région de fali bo beli mitu boyi basu nini osala te nzambe pe a nzambe ba juste nzambe a nzambe ya ba juste. Merci beaucoup Hérité Djamba la réalisation et merci aussi à mon vieux Scotine de Tani Papa Euro. Le boss Scotine de Tani Papa Hero. Et merci vraiment à Trésor Mataboula à Paris. Manifeste-toi. Trésor Mataboula à Paris. Manifeste-toi. Anderson Baza à Saint-Louis. Il a du gaz et du pétrole. Hervé Vako, les banquiers. Il y a eu un Joël Star, le Banji Star, Well Star. Mon apoto. Il y a eu un moto nangai. Merci à Bandégoyon Sobalandi Bisso. Merci à Emmanuel Kabangou, chauffeur patron. Il y a eu un sans oublier Maître Vicky Mbwangi, atelier Kitoko derrière station ma campagne pour nous payer. Pour nous salir, ça va porter à Kitoko. André Boukia, international congolais en Arabie Saoudite, Abeta Cristiano Ronaldo, crochet diabolique. André Boukia, fondation Abouk. En tout cas, merci beaucoup la réalisation qui t'a Hérité Djamba. Bon, s'abonner massivement à Métro Makengo Tapis Rouge. Quant à moi, je vous dis au revoir. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse aujourd'hui ou Mimbo, il m'a théâtre, mon
télévision. Salon Flori. Roger, mwana ya fils lengi lengi. Feroce yagine. Feroce makangwe. Feroce makangwe. Metro makengwe. Shadombala.